Bon, mouton tant oiseau n'a pas à utiliser. Il faut attendre n'a pas mouton petit. Hein? Mouton peut faut attendre n'a mouton. Mouton. Et ça le voilà bali au comme pédé. Mouton pas yako bandanga n'a pas massa so comme pédé. Bon, tant oiseau n'a pas donc n'a n'a. Ah mon nganda ini. Bon, n'a pas chez on ya ya pédé. Kasi batala kana nous batester mutu batester ou tester. Bate ah ouais go simba. Si qu'on a mandé fou. Bako beko bebe. Donc batala kana nous chango. Na usala ngba jango banaona ndenge nini. Obo bananga ga police bomelanga even. O banana ndenge nini. Ouais, va souvenir avec Kadiombo Eza Ebele. Kadiombo fille boxeur. L'heure est grave. On a chanté. Bienvenue sur la chaîne Jodette Waikwa Télévision. Je suis heureux de vous retrouver sur Jodette Waikwa Télévision. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur, Segon Kapanga Kapangalogie. Voilà, merci encore une fois pour notre confiance et fidélité de partout au Jodette Waikwa Télévision. Émission à bien temps réel. Émission est en caractère socio-culturel. Voilà. Triste nouvelle, Touti Kobungisa, l'artiste et comédien Kadiombo. Kadiombo, Toibaki et Tatou Kadiombo. Aza parmi grands artistes du monde théâtral, il y a République démocratique du Congo, Salam Mingi, et vraiment, il y a encadré la jeunesse, tel que l'artiste est le rôle de fiston Sai Sai, Abima Pepa Inaye, l'artiste est le rôle Pakaloui, Abima Epa Inaye, donc le lot Bungisi, l'artiste est comédien Kadiombo. Voilà, donc c'est ça. Nouvelle où le lot te présenté bino yangwana tozo lela to si sinon kokunda mama chaque côté le lot to bungisi le sousou papa Kadiombo vraiment ça fait mal to éviter fléau ou mon pépé ou et quoi une artiste et comédien to éviter vraiment où allons-nous tozo kende wapi donc le lot to kolobelango ensemble donc na les présidents Massassi ya Sele yende to betali solo par rapport il y a liwa ou nouvelle ou il y a pas si les sous sur Bungisa Kadiombo to betali solongo na président Massassi. Voilà donc président Massassi, bonjour. Bonjour. Président Massassi, triste nouvelle il y a Bungisa les doyens les monuments les sous sur Kwei na kombo ya Kadiombo. Nouvelle wana. Ezamawa encore deux. Donc aussi sinon que tu y a libosoté, deuxième à Kwei les sous deuxième Baoba. Donc, Ezamawa, dans notre cas, Ezamawa. Côté où nous avons été, côté où nous côté où nous avons été, photo Kabulakata. Qu'on appelle Bassali, nous sommes au Kaka, donc on ne comprend pas, mais Ezamawa. Mais ça dit à quoi Bozoku famille? Pas tous, qu'on va être Tozoku famille. Sur le Tozoku famille, il y a un, 2, 3, 4, on peut calculer salami Tozoku famille. Non. Il y a tant où Nzambe a pensé que Maman Chako a accueilli, tant pensé que c'était le 15 et aujourd'hui le 15 encore à 3 h du matin, Kadiombo a couffé. Lobio ou bien le 15 yo. Le 15 yo. Non. Voilà, président Massassi Bambaya Sele mort il y a papa Nabiso Kadiombo. Ils ont rappelé au Nini, ils ont le Bela au Nini. Aussi une chose, tout ça c'est là 3 jours passés, tout bête qui m'a solo ya Tatou Kadiombo. Awa. Oui, si nga auto solo na Tongo, après sur la précision makamuni sur tous les kaki. Qui n'est absolument nous na ko solo là obo solo na Tatou Kadiombo. Ayeb c'est que Nini par rapport ya ba criminel au ba côté qui ndako. En fait, qui n'est absolument nous et puis au Kenabiso par rapport à mort ya Kadiombo ils ont rappelé d'abord kokutana ya suka ngana kutana na Kadiombo d'abord na lisolo ya suka donc kokutana na kutana na Kadiombo c'était le 1er janvier tango Teja Kofaki. C'est le premier acteur wa qui na ndako pananga kotalanga c'était Kadiombo. Donc non les deux avec les deux 9h à ndako atalinga to sololi ok donc c'est presque 2 ans et demi ce que banda Teja Kufa donc comment on a suka to monana yango wana alors mikolo lekiawa nde na okaki babi na non président Kadiombo ba kotela ke ndako bayibaki babiloko ngata on a eu sangwana pesi mawa parce que moto yo
bozalaka na il faut quand même compatir na mwa mawa wana na zwi téléphone na bengi ye nazwi ye natuni ya liboso bonne santé na yo naza bien nayoki sango ya mawa ke bakotelaka boye effectivement mbula ebetaki jour yango mwa mbula ebetaki na butu ba 2h 3h bato baforsaki portail bakoti baforce porte ya ndako babuki bakoti na ndako. Alors heureusement bakendaki na chambre na été même chambre ya mwana babujaki te bazwi kaka les appareils oyo ezalaki na salon bacaméra plasma oyo ezalaki ya nini ordinateur ya montage donc biloko nyonso ya montage balumière tunde bazwaki bake nango na tuni batouche oyo to batouche te madame abi en tout cas pas de problème côté kuna batouche moto te donc kaka bazwi kaka biloko parce que porte est bien fermée en tout cas il pouvait même pas ata baforcer nini bien chambre bakoya kobouge te c'est comme ça dialogue ya suka nasalaki na ye yango na en tout cas vraiment si Dieu le veut naolinga tokutana vraiment toma kodévelopper nano en large na baoyo ezolobama ke babetaki ye bacriminel bakotaki baniataki ye na bapoitrine makofi plus loin encore bandeko bakena koloba ke eza poison nde esaliki ndeko na biso atika biso okoki koaffirme mwa likambo yango mwa moke par rapport ya frappe oyo papa na biso Kadiombo azwaki to mpe ya poison. Masasi comme tel, j'aime dire, et l'eau qu'on a yebi avec précision. Voilà. Tout ça là pour une aventure, na bamba di kambonga na yebi pour kaka botchenga micro. Di kamba robeta Kadiombo nga na yoki angote. Ya robeta moi si na ito robeta moi na yoki angote. Di kamba ya poison na yoki angote et puis na yebi angote. Boso ba tia moto poison. Tant ba beti bazo pakola yemba la moko nzoto. La bouche na mnoko mbala moko tant bazo beta bien ndenge bazo beta bazo pakola ye poison na mnoko bien ndenge donc. Na yebi angote. Donc je peux pas vous confirmer badiri wana. Voilà. Pour un rappel, on a mort on a question tout le liboso wana. Ils ont rappelé au nini est-ce que liwa on est comme pas na bino comme une chronique et voilà et donc ça la bino non ndenge bino artiste topé ça peut moi Mike la duchesse raison par rapport il y a ma be bozo ça la bino artiste l'équipe moi belé yango celle qui pour Mike qui parle ba kango yango c'est que artiste bozo qui est vraiment na éviter quoi. Je n'aime pas citer les noms parce que tant aux cité comme Yamoto ils ont qui de ma ben na développement na oya memi ibc oyo donc na ude ko tomboka na tongo lelo il y a chaîne ya télévision moko RK oyo ezwaki émission to sali awa avec Rabi bango ba komina tongo Masasi aza ko annoncer la mort ya Kadiombo donc or soko tani na kati émission na likambo tu ya liwa ko toza ko tuté au moins c'est ce que nous déplorons na ba titre oyo ezochama na ba ninga ba osama makambo ya internet donc likambo ya kokufa partout liwa ezali ezate ke kaka biso ou bien mabeza na biso yo kanisi soto tambo na victoire awa kaka ba hotel ezaka liboso wate soto ke wana tozo mabete soto ko zota moi sali bala pe akoti wana eza mabete akoti na ekobolo eza mabe mutu azotika ndako nena bana ekota na kitubu na akoti na kitubu asa déjà mabe donc ba mabe eza partout c'est pas mabe à artiste comédien c'est parce que moi je crois que quand on vise l'artiste comédien eza parce que ayebani balingaka ye yango wana bamona ke likambo nyonso azosala bazolandela yango à la loupe koyeba abandaki ndenge na kendaki ndenge ne les gens nous aiment et puis bazolanda biso de prêt pour nous yeba mabe na biso to malamu to sala mais c'est pas likambo ya koloba ke mabe za partout Yves donc on voit les artistes et comédiens et commis vraiment remarquable tout le babon commis pendant on dirait bon artiste 42 comédiens et commis le quoi habitude au accueilli après quelques temps après beaucoup monde au accueilli ils ont que des mois mabe cap okuna zobela okuna boye poison boye tout ça caps soke OK ba docteur ka ya mama ye mwana ba minganga wana soko ke pana baba yoso ke moko ya itazobela et puis ba yoso pe na mama ye mwana ba yoso ka moko asala ka ma akufi bazali soki OK na chaque entreprise OK ne sache que okuta bibembe zali mais ya ona oto lo bake balinga biso tellement balanda biso de près ya ngwana makambo na biso zoyebana
na moto nyonso. Donc eza likambo ya liwaka ezolanda biso te. Ok, merci Papa Sélé, toujours dans notre de près. Relation na yo na Kadiombo ezalaki ndenge nini de tango yo kisango wana esali yo ndenge nini. Ezosala pasi Kadiombo akufi na répondre nano. Kadiombo tango akufi ezosala bien te. C'est un grand akufi encore. Donc tout ça dans makambo ya Mama Chako te. Soki tokundi Mama Chako. Il faut moins 2-3 jours tous à temps mort aussi. Mais ici il a noté les 15 un mois et coquille. Mon copain akufi encore ça fait mal. Relation avec Kadiombo c'est quelqu'un qui me connaissait, ngana au Côte d'Ivoire. Yebaki moi ndambo ya batu tango déjà ipa hôtel Lubumbashi na Kinshasa. Koyeba ngana ye mokomuso tokutana ki je crois na RTNC tokutani il s'est présenté a un numéro na téléphone. Après abengaka ngai na bandal toke tournage amoni eloko na betaki ACP na ngai. Donc moi ko de temps en temps na jouer na groupe na ye même na ba spot publicitaire ba Jésus le rock na mo sala ngona ye monétisation à banque bancalisation na sala ngona donc na sala moi ba spot ebelé avec ko benga ngai parce que les jeunes ngai ils ont compagnie très bien. Donc c'est quelqu'un qui m'aimait na jeu à jouer ba auto ça la film en français na Sukawa. Naki aussi na rôle na joie qui aussi na carte donc avec ko sepela nanga to linganga pona ko ezali nanga to ko jouer nanga na zambeta te bo babengi na moto il faut futanga combien non na zambeta te do azako sepela na jeu nanga donc c'est comme ça to kangama ki to ko benga na ko mona na pamba tant on a na studio na le pori na matonge voilà. Pourquoi politique et commis n'a artiste musicien et commis n'a artiste comédien. Pour ça tout alliant bien bandeko balobi te biso moto bana ba vidéo na ba YouTube tout le monde déjà papa à côté qui m'a solo ya politique. Entre temps oza le kolomoko na parti oyo le kolomoko na parti oyo tout en ba kombote pour que to banga super ngoma kambango le kolomoko na parti oyo. Est-ce que ba criminel ou ba koti wana oyo ba yé pour la deuxième fois ba ya baye pona compte à rendre na parti politique moko to ne mission ya zo salaka azo lobaka pe na kombo ya ba haute autorité ya mboka nde peut-être agression na ye comédien. Est-ce que vous allez ngona te papa na ngai wana ke soto ni nani na tuni ngai oh na par rapport ba parti politique ya kota non mais question wana il faut ce qui a la moki botuni moko bon mutuna na la moki te ozotuna nga question na ye bon nga na ko répondre place à Kadiombo ndenge nini ce qui azaki na ce qui sens que bino artiste comédien to bino musala na bino mais beaucoup moko ta politique voilà pourquoi bon yo répondre sur ta nanu na mboka na biso soko tali muto bato ba origné ba ko afa makasi eza bato politique nde bana la rebelle mikolo yo bango nde bazo toucher bazo simba bon ndezo tinda mo tiko miso to comme na bulia okota kuna pe kaka neti nga na ngata la parti politique ba benga ngai bari ngopi ya autorisation te otomona na meka parti politique me ba chasenga yo longo kuna comédien ngabe na meka nga parce que ngabe na kuma président quelque part mo so za président quelque part ozo poste yo pe bana ko nini ko to zika ko cheka ko to ndenga baninga ba ko sala kaka ndenga ko defa kaka yo o defa pe kaka ni baninga kaka. Donc ça dit que na mboka na biso politique ndezo pesa l'art trop. Normal politique so ba tiaki loi na politique qui sommes dans comme na 80 ans d'émission mbana moko fatika politique. Mais bien, mais comme ba pesa en forme et comme place mo ya so OK aux l'art. Il suffit ko ta ba tia na parti politique moko pas yo pe ko ta na parler du peuple. Donc yango ba tous ba ko vie politique mais moi ça si je n'envie pas la politique. Ngana politique alors la politique jamais parce que politique ya RDC ba bomayo facile politique ya RDC ozo betana na makolo donc tout le monde na pe pamba donc surtout neti ba yoteka ba kilo ya poison de toka donc ni koteka ba kilo ngo na kilo moko neti somme 3 kilos na ye oui bien on combien parce que ça poussière kaka ni ya moi mkeka mtaleki mais est-ce que muta sombi ngo nani asome ba gramme mwana 3 grammes akolexa batuboni donc izoya ndenge izoya ba somba donc c'est grave donc moi je ne ferai jamais de la politique et puis ce qui a salé politique moi je sais pas
soka de mosali politique nga na éviter parce que la pression on a c'est qui akindaki kuna déjà na ça déjà ils na côté wana yondo zo kanisa bongo mais pona nga na éviter c'est au cas de mosali politique je ne sais pas ce qui a été en relation na ba tout pe wana na éviter na ko confirmer et le quoi na tient. Voilà, c'est la même question na ipan ba comment ko utiliser binomi. Ce qui te comprendre bien, bah utiliser mini artiste comédien, artiste musicien, la politique. Pourquoi ça pour bino bolingo mitiki tonini na programme na bango ezabino. Nous surtout basala kado bachara bino liboso, ba utiliser bino. Bo gagner kanini. Oui, moto bazo ko utiliser agani l'art bon ngani. Bozana mapango te bozo ko ba pauvre. Yango na lobby moto baza ko utiliser eza pona ba peso ba projet ke okozwa boye. Mais oh na conscience oyebi ko kozwa nwango te. La collection n'a pas c'est simple. Mais quand tu acceptes cela, ça n'engage que toi. Donc, ngai so baza ko utiliser biso. Ndenge bolobi wana, mais ngana ba utiliser ngate. Ngana ba benga ngate soki bino boye côté ba to utiliser ba. Boye kuna? Boye bite. Mais bon signaler ngana biza wapi na kotango. O baza ko utiliser ngo batu. Na Lubumbashi. Bon na ko bandela na ndenge nini na pa wapitike président Masasi ba comédien on dirait ba comme on a comédie eza pena na mbongo te ngombe comme ko embrasser monde de politique comédie eza na mbongo te mais ça nous met à l'aise comédie juste na à l'aise quand je fais la comédie mais wazo lukambongo zoa la Bible dit contentez-vous de ce que vous avez. Mais tant yo au comme brûler l'étape pour nous la rebeller suka nango au comme nani PD tena lobi bongo te yondo lobi ngana on paye ngana paye pas pepe ngana ko pepe ngana ba pepe bo pepe donc na lobi kombo wana te donc au moni ko luka ya pressé ya ngwana mususu pe ba mo kende no singa luketu ba mususu il faut azwa jeep il faut vewe nani moto nini kechi na bivewe kechi soki nini kechi pona ozwa donc voilà quand on est pressé c'est comme ça mais normal na art auto sala moi ça me met à l'aise ngai je ne me vante pas mais je suis artiste et comédien sur toute la ligne je suis comédien sur toute la ligne donc en tout cas quand je joue na jouera bien na bien mais nako que nous ça la politique la politique naza patient donc on a vu pété donc vraiment naza à l'aise na musala na ça lelo auto ko confirmer batu nini président Masasi Kabamba bato yo lelo bazo lukabaye ba akufi na maladie akufi na accident eza nini eza agression eza nini pendant lelo yo ko confirmer bato étant que collègue na ye non ngana ko confirmer bato eloko te parce que na profondeur ya ka jombo na ebité moi na profondeur na inga na ebité ngana so ba ona mona tant tozali na ye tozali na libanda to tambola na ye mais ce qu'il faisait en lui-même la na kati na imoko je n'ai pas de secret on a sana na ka jombo ke muto ayebate non tina okene azo benga ngana okene sala ba sport na ba acteur ne bazali j'arrive to ça le sport to monter donc bacteur ne bazali bacteur na zungai donc mais il y a pas de secret moko que to solo na pembeni to solo na pembeni signaler nga non donc côté wana na ko confirmer ba toté wa ninga zo confirmation agenda ndako na ye ayino tuna confirmation makambo pona nga na ibelo te voilà est-ce que ça na moi idée ya bana oyo papa Kadjumba bimisi pour baza moi ebele mais na marbre tout mona ki ne moi 2 ou 3 comme ça mais moi idée était à moi 5 6 en tout cas nga na mona mwana moko ya mobali oyo tozali kokuta wana bana ya ndinga ya quoi non oui oyo ba oh ya botito oh ya bimisa non il y avait il a des acteurs je crois ba Pakalo ba ote pana ye ba Pakalo oui ça aussi yepé na n'était bon donc V12 voilà Dinola maman nani Kalunga te maman ayembaka maman Mbudi donc vraiment en tout cas wana na histoire te faute na Côte d'Ivoire na retard na kutima comme c'est ça mais donc na bipindate donc moi je pensais aux autres na moi na ya boti donc
Aboti. Donc voilà. Moi, non, moi, pas aboti. Wana il a un jeune garçon au ngana ebi à part wana ebi pe musote. Merci Massassi. Question nanga ezaboye au kei de mukie. Siko so kinde si lelo ba politicien ba solliciter yo. Kenda sani. Osala ninga sala na ba ninga ba publicité na bango okende ko ba utiliser yo. Non. Bon, mutongo tango azwa nanu po a utiliser ngai faut tala nanu pe mutongo peti. Hein? Mutongo pe faut tala nanu mutongo. Mutongo ezali wala bali okoma PD. Mutongo pa ya kubandanga nanu po Masasi okoma PD. Bo tango azwa nanu azongona ngana nanu amona nganda nini. Bo nani ba je wana ya za PD? Kasi batala kananu batesta mutu bateste uteste wana. Bate we go simba. Sikona mandefu. Bakubengo bebe donc bataka nanu shango nga usala ngo bajango banaona ndenge nini obo bananga ga police bomela nga even o banana ndenge nini bonde na bimona na secret na beta solongo te donc ardon nga bakotsa nga ba muto maka ko bimaka na ko bimana téléphone ba makati babenga pona boma mutu tel ba ona zo bisaye directement donc nga bakotsa nga ba bêtise on ate ya obenga boma bato. Moi, papa, voilà, président Massassi Kabamba, bah souvenir ni ozo garder pour na Tatuka Diombo. Ouais, bah souvenir avec Diombo ça est belé. Diombo fille boxeur. Azara boxeur. Mon gars ce temps trouvé dans solo na MC ngabe. Aussi là, MC Mars comme monsieur Mars na MC Mars aussi là. Abaluga talinga na sila na nini. Ngabe o ko asu na ring o ko asu ah. Yemo ka segina na ring. Na kozonga na ring mais kimukolo bon si on a tourné bon otika box ndenge nini yemo bano betla sabi na sala combat na type moko atapanga do so beti di kofu na muto sali gigr muto ningani tellement betanga makile zobima webike na l'air ba beti ngonga na ebisi na ebisi nani entraîneur ke oui, que coach entraîneur ce que non quand mutema to sa combat quand lera zongi abiso ya beti muto sali makile zo ningana do muto mobimba do abi na ko ka kubunda na tipona te Vraiment. Oui, que na yego bisaye nazo koka te ninga zo betanga na ko kwela ko te entraîneur abi kaka ke non quand mutema do ko imbécile on a beta mo ko na beto na mo ke yo ko sentir que ngana ko fala terra abi sur place na fongola baga na buna soute combat c'est le combat évidemment ah président Senga Bando président Senga Bando abi banda wana ndi atika combat Voilà. c'est quelqu'un qui adalaka ce qui a même son à 10 heures yo respecté 10 heures abiso ke na 10h30 tozo kende boye to sala ya emission na 10h30 mais iba bolonga 12h 13h bolonga 12h 13h avant ça yo wana asomele moi bière na yo akoti abimi azimutuka abeti tour si oya kama ke 13h ebeti oya ba rendez-vous ba ki na 10h30 bokena nte bo matam 13h 14h donc akina kolinga yaka vanda mezalaka wana mais yasa na makambo za nango ti ya imoko bon azaki na ki autorité hein na yete ba kobenga dictature ou bien nini mais qui autorité que soit le but non quand je me sois bien yo non faut pas à ça l'idée pas Voilà. donc azaki vraiment na ki autorité wana et puis il y a une force minga ibaki à part que autorité ana makofi na ye sûr on beki ba tandi opena ba kaite pena donc on ba donc sentir penda talaka mutu alonga ring na kanda alors soit côté yo civil donc il y a propre penda donc voilà ba mort ezolandana pour ce micro on a vraiment tonango pour ça makasi alors tous on a besoin bateau bazana nous vivants bino artiste bo sunga bango nana na kaya ndeko na biso yandi mosi aussi il y a Guy Mario bozo penser nini na bandeko bazana nous vivants parce que kadi mo pe ndeko belawa to betima solango tanga na kan je sais pas si il kan kokolo artiste me surtout une question na ote tout nous sommes magadi mbote alors na bandeko bazana nous vivants o bazo bela o bana ba cas difficile bino artiste bozo kanisa nini pona bandeko wana nani
wana otulinga kaka Yo bakal bon on tourne. Vivant. mais ba question surtout na ngane ozo kanela Tony Yves Le président. Todo ba bato bazano vivant bo sa nini pona bango. Po ba ndeko ba kei déjà espoir est dans sous société ba tiri biso pour dire bon. Mais ba o bazano vivant. Bo sa nini pona bango. je peux dire ceci il y a des questions oyo Massa ça peut répondre il y a des questions sur autour ya Massa cité il faut mon président Masumo il faut mon JP Massamba non je suis artiste mais naza président te naza na nini force wana te ya ko landa mutazo bela to mutakufi ngana ke lusomba cercueil to na luka fleur non naza wana te il faut tout na ba question président moi idée ezali président o ezako ko s'appelle quoi souhait na yo par rapport à ça to coopérer te oh mutu aninga kufa to coopérer mutu aninga daye te oh yo so sala ko panengo na non to coopérer te soki mutu akufi rencontre l'artiste salami il y a un président qui prend la responsabilité il y a allez dispatching et salami yo kende bo yo salabo donc c'est ce que oh salama mais ngana ko répondre te na place ya le président. Là, voilà. Il faut pas président. Voilà. Président Massassi, liwa ya Tatuka Diombo, ça qu'on interpellé au Nini parce que Tobung ici déjà ba monument est belé, kota là déjà ba ya Mindondo ba Kenda, ba ko Pululu ba belé ba Dadi, ba icône bazo ke mama chaque icône ye ke Tobung ici sous icône lokola Tatuka Diombo. Liwa wana ya Ka Diombo ça qu'on interpellé au Nini tant qu'artiste. Liwa Kadzombo a interpellé beaucoup de choses. La co englobant union soke politique était romabe. Politique était romabe. Caméra ils appellent romabe. Mais micro ils appellent romabe. Parce que caméra ton micro et puis ça a mon orgueil de parler beaucoup. Et quand tu parles beaucoup, tu gaffes. Ma belle caméra, ton radio, tu viens avec la vérité. Autant de vérité dans le ça, l'objet va laisser c'est l'anglais. Fouille de Okao qui mbalamoko. Donc, pour moi, Kadzombo Akoufi, mawa pour faire la politique. Donc j'ai conseillé que botika politique à mboka na biso tozana ba conflit des belé politique compte à rendre des belé. Or que ça va parti politique na parti politique. Mais au monde na guerre. Oh l'artiste a un miroir il y a public. Mais l'artiste Hermoko c'est un biflata. Qui veut manger de gauche à droite, ça veut dire biflata. L'artiste, c'est un renard, donc jamais à boyaka. Pour ce bâtiment de code. Code doit n'être pas potoyé. Oui, mais tant au code il faut séparer l'érosion en balamoko auquel on a dendon. Au lieu dendon, ma ressemble à nini, aux dendon na yo, l'érosion dendon na yo, t'as fini en propre encore des dendon yo moko. Aux yeux qu'on y bambina l'école histoire. Mais au yébité, moutati mbongo nani, atini on a boule nini. C'est encore un problème. Donc on est pressé et n'a dit pressé na biso. Donc nous encaissons tout où est la biso. Nous avons mélangé nyonso. Tout. Moi c'est quoi yo ya lingi yo. Alors tafuna miso. Yo bike oyo ala célibataire. Njoka tiki bana na papa na ndako. Ce sont des choses qui nous arrivent. Et la biso tout dans nango. Je n'aime pas parler pour Nabatuming. Alors moi c'est Alibala mais qui vient chez moi donc je vais pas nanga ça me dit les rois nazé barumbu azo ya donc yo a respecter l'air na bagna 15h. Or adana plan mo bimba ya mbal akenda katongo azo à 17h jour wango bien a okende 16h a olala na musala ko ayina plan tout. Donc ce sont des choses qui nous arrivent que Nzambende asunga. Donc, avec Kadzombo, que son âme repose en paix, mais politique en bon, on a artiste, on politique, artiste, il y a une comédie, on a politique, il y a biso et qu'au foot au liwa.
Et tes enfants vont rester comme ça, souffrir. Yo koufi na politique, qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu as gagné? Parce que mon y a politique, à te ba pression qui funda yango. Mais ba ko landelo sima avant bon on est ba laisse c'est l'anglais kaka. Donc c'est la politique, il y a RDC années. Donc artiste comédien ba longa na politique. Kadzombo est mort à outil makama politique. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Et surtout devant la caméra, toute vérité n'est pas bonne à dire. Voilà. Il y a Célé Nasuka, to Kabona Nabiso, un mot na bande Bota Labiso, surtout na artistes comédiens, na diaspora, na bandeko balinga bino artistes. Voilà, obi sabangoni à ce moment et na minito yo corps ya papa eza wapi et voilà. Na banana corps ya Kadzombo eza na cinquantenaire, JP Massamba benganga banda 4h du matin. Azungate téléphone, makama kura boyebia onkaka. Kura tambre na moins mieta pourcentage au bateli encore potongo kaka ozo allo na yo mais sinon sur la na téléphone poelele do yeba ke tango zo bengo ba 6h 7h wana oza absent na kata réseau absent donc je peux masamba benga kinga téléphone yaki fermé après les nations na 7h absent toza na cinquantenaire to tiki mort ya de so Kadzombo mars bati corps naye na morgue ya cinquantenaire. Mawa sali Mawa. Donc Mawa vraiment. Lié à matanga ou batoko ko luka peut-être ba vanda ba kende tour ko assister ninge zalaka. Na ko opesa lieu te parce que na na morgue te na ebité. Ba ko chai pa na monga fola to wapi je ne sais pas do wana moyen na pesa te. Na diaspora to content na bino ka diaspora. Biso to ebi que sans vous passer en ça. Si l'artiste a vivre à roder les lois, rotation salama, c'est bien à l'étranger de beaux salarake, bisoto roder. Sinon, so boyo kani pe boyo kani kabe, bokanga findon, awa pe arpe daye. Et la preuve en est que théâtre koufa. Bon, spectacle wapi, pancarte ça masu wapi. Dirir avec ma ça c'est ça wapi. Ma tongeno so dirir à soute, bangiringi autant dirir à théâtre et koufa, parce que théâtre c'est l'artiste est face au public, mais il y a soutien. Tokota na cinéma, bisoto, tokota na cinéma. Mais alors, binon de bosungaka pour que bisoto soit soufflé. Kadzombo koufi, botika ba comédien te, to forcer liwangote. Personne ne peut forcer que akufa. Mais ils ont dit kamboye bosunga. Na wala que liwa et laka moto nyonso na moment opportun. Vraiment beaucoup de to sala on en côté, yé pas sala on en côté, et ça schéma landaki de MMA bongo, mais nzambe asunga. Vraiment maman Kulutu Sandra Vivine, Blaisette Kanga, maman Angel Ngoy, maman Lili Songolo, vraiment mitema ekita, bosidika teke tozo kufa trop. Botinda te botinda kaka ukati songe utindi kaka tole la kaka kata songe tinda po biso nyoso tole la kaka elongo vraiment moi de la fin ngwa Numéro de téléphone plus 243 89 74 80 143 plus 243 89 74 80 143. Voilà, merci Yacele Massassi. Voilà, ça n'est fini. Pour aujourd'hui, merci Namino Sobolanda qui biso de partout à travers le monde. Merci à Maman Jodette Waikwa, la patronne, Papa Bob Waikwa, le boss. Merci à Viviane Diasonama et Bazar Olanda Bisso, na Papa Serge Diasonama, Isaac Mbongo le conseiller, merci. Papa Jean Waikwa, Maman Mado Waikwa, la marraine Chichi. Bon, continuez à s'abonner. Tous les là, au Bazar Olela, tous les là, l'artiste et comédien. Tatou Kadiombo, donc lobby déjà, Tozo Kunda Mama Chako, donc Tozo Lela Lissoto Bungisi Soso, un grand artiste, un monument vraiment pas sinamitema. Voilà. On se retrouve au prochain numéro. Bye. L'heure est grave. Bokota, on a chanté, toi.